bonsoir et bonjour les amis et bonjour la réflexion et bonsoir aussi à la réflexion. Et voilà, nous allons répondre à Mutuna de Konabiso Fumunsaku Atunaki Nani Asala Biso. Ezali Nzambe, to ezali ba parents. Puis deuxième question, ezali que non, ndenge to priaka. Ezali volonté à biso, to Nzambe mutatinda biso to prier, to ezali que non, un système oyo, bato ya mokili bacha. Voilà, félicitations Fumunsaku. Ezali question moko ya malamu, question où il faut la kabatu. Ba bongo po to raisonner très bien, vraiment. Bravo mon frère. Alors, sans plus tarder, na répondre à la question, puis na ça l'explication. Donc, nous en a deux volets, nous en a Bible, nous en a civilisation, au pétobé na non histoire. Bon, tant que non Dieu, Nzambe, Mfumu, Nzambi, Azali nani. D'abord que non, la ba civilisation ya kala, autobé na ba civilisation neti Mésopotamie, to ba civilisation neti ya ba Égypte antique, ceux to neti na Grèce, banda ko benga Dieu, no donc to ba keno banda benga Nzambe na kombo ya Deus. Donc Deus. Bon, c'est quand on va benga Deus chane za keno bazomona iloko izali likolo. Où ils allaient au suprême, où il l'équipe a tenu son alikolo. Alors, où ils allaient likolo minkole, qu'ils allaient qui, où tu bengaka moi, topé, comment, les soleils. Il y a un débat, banda bengaka qui non, Deus. Si ko Deus yana, ba même aussi sous na comment na grec, ba même aussi sous na ni na latin, banda bengaka Deus. Et même comme wana. Diana et aki comme mango lisusu neti na latino neti ba portugais to spanish bango bando bengango Deus. Et Deus wana ba langue neti ba langue latine yango mte bota neti ba langue française biloko ndengo wana yango na français ba bengango Dieu. Et Dieu to yebi que non ba langue neti comment ba langue neti française yango pe boti ba langue anglaise to bengaka English. Il y a un English, babengaye God. Mais biso, tu bandai bo, tout le bas, selon l'histoire, quoi. Tu en as bengaye Nzambi. Mais tant que tu as mon qui non, selon l'explication, monsieur Babi, que non, Nzambi, tant que tu as Nzambi, ils allaient que non, batu que non, ils allaient qui tant aux civilisations, ne ba kono bazobeta ba ko kona biso ba na benga Nzayambi, net que non, mukilimabe. Mais ça, ils avaient histoire. Mais, tous ont que non pour Dieu. Nzambe mutasala biso to ba parents donc to lo bandengwana. Bon, tout tangana no na Bible, hein, tout tangana na Bible qui non pour tout comprendre. To na Genèse 1 verset 26. To tangi. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre ici, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Tout en la Genèse, et comment que non, Banzambe, balobi que non, tout ça là, mutu, nandenge, yabiso. Pour ce autant bien la Bible va dire que non, faisons l'homme à notre image. Ils ont là que non, première personne du pluriel. Donc ba lobby, banzambe ba lobby, tout ça là, mutu na image na biso. Ce autant la vexé au monde que non, nzamba lobité. Mais ce autant na Genèse on est bandé, ce autant na Genèse 1 au monde que non, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fille. Mais si on quitte en a 26 au monde, banzambe siko balobi. Tout ça la mutu na lolenge na biso. Donc isa nzambe mon côté il y avait plusieurs dieux. Donc isa ne lo romo caché wana mais ata mukolo musu to fond. Donc to ba ke non nzambe asala mutu ye mon côté. Azwa lisungi ya banzambe musu siko banzambe yango wana ezalaki banani. Bon, selon l'histoire au monde na Bible,
Nzambe azui ba être mibale atia bango na jardin d'Éden. Siko ba être wana ebisi bango que non, bon multipliez-vous pour bon remplissez la terre. Donc après ça qui recommandation n'est pas ya Adam na Ève. Donc selon l'histoire babi que non, bango ni basala que non, comment babota et descendance selon la civilisation ti Noé aboti bana aliti bisoto aki ko bima. Voilà selon l'histoire. Mais selon ici comment l'histoire africaine topé l'histoire ya Kemet to l'histoire ya Kama totangi na mikanda to komona ke non bakoko bakomaka pe na Kama tozalaka pe na Nzambe na biso o bande ko benga ye na Afrique to pe na ba civilisation na biso na Afrique où il est cas selon l'histoire le même Dieu le créateur amonana na Afrique na kombo ya Nzambi vanga Zuluitoto et Nzambi vanga Zuluitoto wana o ya mona na kate le tout puissant le créateur na Afrique abima na kombo lisusu o to bengaka Nzambe mpungu tulendo. Pe na Afrique apesa biso des ancêtres. Ou ezali Nzalampanda na kitele kiname. Oyoyo babenga keno Adam na Eve. Pe Nzalampanda na kitele kiname bangonde ba multipliaki contre na biso ya Afrique. Keno biso tobotama. Et le même Dieu topé le tout-puissant, le haut suprême, a quelque se révélé na otobengaka contre ya Asie. Kuna abima na kombo ya Izwara Irvana. Pe na kombo ya Izwara Irvana apesa bango des ancêtres. Ou ezali Tchèque na Tao. Po ba salakeno batonisa contre wana. Irvara Izwana wana lisusu kombo na ebima kineti na kombo ya Siva. Ok, notam na zolo ba Asie. Donc ils en est que notre zozo bamboko lokola Inde, Pakistan, tuyoko zwa Iran, Irak, do ba contrôle na kaka yaba asiatique wana. Et le même Dieu a quelque chose kobima, topé a quelque se révéler ba côté ya Arabie. Tozo comprendre o to benga que non nebo tozo comprendre que non Moyen-Orient. Kuna abima na kombo ya Allah. Pe na komba Allah apesa bango des ancêtres. Ou ezali Melek na Tchèque. Que non Melek na Tchèque pe basala nini batondisa contre wana. Donc tant ozolo ba que non Allah. Allah le mot sarati que non ba musulman de bande ko benga Nzambe Allah. Même que non ba chrétien on peut ba vana ne ba kota ba Arabie Saoudite na ba benga kaipe Allah. Et le même le tout puissant a quelque se révélé sikoyo na Europe. Na Europe, abima na kombo ya Yahweh, Jéhovah, donc même système OP que non écouté na Israël. Donc kombo na Yahweh Jéhovah, et uta penza ndenge assez comment amimonisa maki na Europe. Pen Europe apesa bango des ancêtres ou ezali Adam na Ève po ba multiplier mokili. Wana selon l'histoire. Mais ce qui te dit que non, selon la science, en réalité, les créateurs ont les tout-puissants, autrement na kaité. Yende asala que non, sémence, ou que non, botolo ba que non, super. Et ou ta nzoto ya mobali, pe super wana ekokota, nzoto ya mwasi, allez, mwana asali pendant 9 mois à se développer, simande, abimi. Donc, tolo bakeno, nzamba pesi moto capacité ya kosala science yana. Donc, ndenge pe et comment na Bible que non, comment le créateur topé le tout puissant, il est le maître de la science. Donc, tolo bakeno, yenda zana puissance yana, oya pesa ki yango moto po moto asala nini, abota lisu muningane comment moto. Yango na sesu tolo bakeno histoire ya Adam na Eve. Tant que non yemoko nkolo asali Adam na Eve. Est-ce que ba Adam asala ki ba Adam bazala ki ba bébé? To bazala ka mikolo. Poso to autant na Bible mona. Oh non, Adam asala ki 930 ans. Ce qu'on a 930 ans wana. Est-ce que Adam abotama ki bébé?
to abotamaki mokolo. Donc tout le monde a que non, il y a aussi même que non ba contradiction, ils allaient mo belé. Donc ils a question moko vraiment fumuta ou même biso pena na likolo. Donc question aux senti les autres fumula pena donc comment ba racine à tête quoi. Vraiment c'est bien. Et la deuxième question ezalaki ndenge to sambelaka. Ezali kolo mutayebisa biso to ezali comment to raisonnement to boule mora qui no ba ya mo ba vandi qui no bandi ko comment ko ebisa ba qui no to prier yonga lobe qui no to tanga na Bible so to tanga na Bible si mato robeta histoire totali ya civilisation pe to memengo na ndenge ya science et voilà bon ce qui to tanga na Bible to fungola na Matthieu 6 na verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. Nabanda totani nenge ikomam la Bible, nabanda prière au tebi, bata catholique pe bateng sa bisongo, que non tata na biso zali likolo boboboy. Ce que question ezala que non ba ekol ba autour na grand prêtre encore ba bi ah, la gisa biso ndenga ko prier. Ce qu'on colo a ebisi bango prière. Mais prière oyo tant que ça la recherche scientifique, ils a prière té colo sala ki ango moko à donc Jésus quoi a fondé ango moko bando pesa bango. Mais ils a déjà prière moko et banda qui déjà d'autres ba et comment qui déjà na ba papyrus ou ezalaki na comment ba papyrus ou ezalaki na nini na pyramide. Donc tant ba yotala que non ba écrit wana ndi ba comment ki yango ba yomona que non prière ou déjà ezalaka. Donc c'est-à-dire que non ko prier toloba na ebite pe fumutsa ku question ngoloba ki ya ko prier ou ezali ko prier ndenge to priaka chaque matin tous les soirs to problème ko to ozoba que non prière ou ozoba que non ndenge be église sala que non ba to ba va na prière. Na comprendre non toujours que non na contexte au que non ndenge ya ko prier pour na ko prier na tongo winga na lobango ezali bien c'est parce que toloba que non oza que ozozwa mokolo na yo pesa na maboko nkolo d'abord que non a protéger yo eza mabete ko prier na tongo olingi pe que non ça de logo mon ko prier c'est bien mais na tango akala batu bande pe na ko prier te ndenge eza lelo que non lamuki na tongo bando prier no bon bande ko kinde ko sala to benga ka ba culte siko ba culte mwana pe e bando za la babilo comme personnel mingi moi que non neti prophète a keneti place moko isolé a ko sala culte siko ba prière wana to benga culte za la que non bande ko zaneti ba recommandation to que non ba to ba neti kolo a rotika net a roloba que non mukolo na yo ko tambola na moboy voit même que non grand prêtre nkolotango banda zana ba disciple nae selon la Bible au moins atiki bango akene ti place moki non à cause de ba recommandation ndeni na otambola na journée là donc c'était comme ça mais tout ça c'est qu'on a contexte au que non ndenge église et ça ba tu vas prier bon d'abord que non système wana que non ko sangisa ba tu mutasala ngoza comment constater que non batu bavandi ensemble que non ensemble bozo bondela bozo yemba car izala kité d'abord kala izala que non tout ba que non bat banda ozala na synagogue topé ensemble bozo zo ba enseignement bozo ba enseignement tant ba ko enseigner bino ali tout ba que non ba pesine bino ba pesi bino neti matière vanda izala te que non bo vandi bozo prier déjà que non baza ko enseigner bino nzambe aza nani
asala mukili ndenge ni ndeka ba questions opposées. Donc c'était comme ça. Mais arrêtez que non ndenge lelo que no église comment journée to loba que non kucha bato en otage mutu moko avandu ana zoloba lobi après ça ba mabonza karapine za ki ndenge wana te. Mais attention na Bible pe babakisa makambo bele pour ni système wana tant que non ba génération future et ça nini elanda mais karapine za ki ndenge wana te. Donc ça ki ba kitu moko caché. Donc voilà, faut nous dire qu'on a quoi le bandé on a pas qu'on prier que non ou la moitié n'attend aux autres prier et ça m'a bêté. Mais n'est pas tu bacha que non qu'on prier neti na l'église boy. La pensa pas tu bandé qu'on prier te ndenge l'église za lelo na bâtiment. J'allais que non neti neti au kuta na kolo au keneti na montagne. Oza penda isolé na batu mususu pe ba prophète akalabanda osala momona amatine na montagne atie ba mabanga atie moto atie nyama likolo omona ba neti conversation na kolo. Donc c'était comme ça. Mais ok no batu bakangami na ensemble moko bazo prier kala pene zala kité. Et voilà Fumutsako vraiment merci na ba question na kitoko. Vous allez très bien wana à la prochaine et bye bye.